Bonjour, bonsoir, nabandeko balandi nyonso ya Voice TV officiel. Topesi mino mbote na kombo na Yesu. J'espère que tout le monde a bien, tout a bien angolo na Nzambe, Nzambe azo batela. Merci na bino nyonso ndenge bozwaka temps na bino ya kotabelema na biso tikete Nzambe na lola apambola bino, Nzambe na lola amona bino. Na souhaité la bienvenue na ba nouveau abonné, merci na ba visiteur et merci na ba abonné nyonso ya chaîne na biso Nzambe na lola apambola bino. Ko bosana te, ko aimer vidéo, ko bosana te, ko partager, ko commenter et ko sala biso bien. Voilà la famille. Lelo na yeli bino vidéo ya sika na kati ya chaîne na biso. Toza derrière la vidéo oyo to sala kwanga normal et lelo to yeli bino susu vidéo ya sika. Je crois bien, j'espère que beaucoup sepela nango. Donc soko sepela na vidéo ko zanga te, ko partager, commenter, aimer et ko zala malamu. Voilà lelo toza na vidéo na biso tozo sala kwanga. Donc comment ko sala kimpuka na yo moko soko za na pays moko za na difficulté ya kozwa kimpuka, nous a vraiment na besoin ya kolia kwanga. Donc na yeli bino comment okoko sala kimpuka na yo moko et puis réaliser kwanga na yo moko na ndako sans problème. Voilà pour la recette oyo tokozala na besoin ya manioko kombo moni manioko osombi manioko na yo et voilà bolanda étape par étape ndenge tozo sala tosombi manioko na biso na supermarché na wenzi. Donc kaka ndenge ekosepelisa yo, ça dépend de place nini bazoteka na prix ya bien et eloko sala oko ngana olongola ba partie oyo ya suka. Donc après toujours kata manioko na biso bolanda soki esengi na tia commentaire na tia commentaire. Voilà tout kati manioko na biso parce que manioko na biso pe eza ya mwa minene. O kata manioko na yo olongoli yango poso, o kati manioko na yo olongoli yango poso. Donc awa toujours longola poso na biso na manioko. Après avoir kolongola poso na manioko na biso tokokata yango, kokata yango pona e facilité biso elemba mwa noki parce que bomoni manioko nanga pe eza ya minene. Donc manioko nanga eza vraiment ya minene, donc nazo kata yango boye. Donc ozu manioko na yo olongoli yango poso et opasoli yango na kati et puis okokata yango lisusu mwa mike par rapport à ninga na kateli, ça dépend na yo moko pona e wumela pete. Donc après wumela te okokata yango lisusu mwa mike koleka ndenge na kati. Voilà, on a toujours continuer toujours na kokata manioko na biso. Donc voilà, ana sisi kokata siko manioko nanga na longoli poso na kati yango na kati na pasono na kati. Donc ndenge bozomona awa tolanda vraiment na bo kebi nyosa pona o réussir. Après avoir ko kata manioko nanga na sokoli yango, na sokoli manioko nanga pona kolongola ba salité wana et na chema nanga na kati ya bassin na jusqu'au manioko nanga oyo déjà na sokoli yango nazo tia yango na kati ya bassin comme bozomona. Tolanda na bo kebi nyosa bandiko vraiment eza très important soki olingo réussir na biloko mususu ya kolanda vidéo vraiment bien. Voilà, wana to chesko yo manioko na biso na kati ya bassin na mai penza et couvrir manioko na biso et to finiki yango bandiko. Il faut ofinika yango bien kosala recette oyo bien astuce oyo eza bien kosala yango vraiment soki osala yango na tango mo eza makasi na été eza vraiment bien manioko ne ko wumela te e kolemba rapide. Mais soki toza na hiver boye vraiment il faut kanga yango bien. Ngana kanga ki yango bien na kotisa ki yango lisusu na kacha chasser moko na kotisa vraiment na kacha chasser pona elemba. Donc c'est ça important, eza très important. Et voilà, après une semaine nandambu, donc une semaine nandambu, après une semaine nandambu ya kotika manioko na biso na kati ya mai bomoni mai ndenge échanger couleur, mai eza ki pembe tant to chaki yango. Après une semaine nandambu bomoni mai échanger couleur. Donc sokoza na olakisa bino awa. Donc une semaine nandambu mai échanger couleur et to boaki mai wana bomoni ndenge elembi, mais elembi penza makasi te parce que toza déjà na hiver, toza déjà na temps moko ya malili. Mais sokoza na patience, oza na vraiment pressé te okoko tika yango ata. Donc okoko tika yango e wumela nango po elimba nango vraiment
elemba nango vraiment bien. Donc nga nazo ça la méthode O pe eza option. Donc ba option eza ebele. Et voilà na silisi bongo na longoli misisa na manioko nanga et puis na bandi ko kata yango miki. Donc soko lingi osala na option O te otiki yango mais bomoni pena elembi mais elembi pa makasi te. Donc omoni eza ya kolemba mais elembi vraiment makasi penza comme il faut te. Après awasko na tia on a mixer nanga na zonika. Mais soko lingi option O te otiki yango oza na patience otiki yango vraiment elemba na yango bien. Mais na été et où me la raté. Na été où me la raté parce que chaleur wana déjà na ndenge soko couvrir yango bien et ko sala ki elemba noki. Voilà, après avoir mixé manioko na biso o elembaki awasko toye pona bato basala déjà kwanga bayebi il faut o passer yango. Donc toujours passer yango poto longola misisa to longola bani nyonso wana. Après abomona vraiment kwanga moko wow na epino kwanga moko kitoko bomona kaka kwanga moko kitoko pena na pecha kolia. Donc asko yo toujours passer yango poto longola misisa nini boye. Donc c'est ça, mais des avantages ezali na option oyo parce qu'il faut que la vérité hein bandeko faut pas ko ça pour eza vidéo oya ko ça des avantages ezali na option oyo ezaki orozwa kwanga ebelete. Des avantages nango yangwana mais kwanga vraiment eza kwanga kitoko olia kwanga bien bato balinga kwanga pembe ndeti kwanga bateke vraiment kwanga oyo eza pembe. Donc na yebisi bino kaka des avantages ezali ke orozwa kwanga ebelete. Donc après avoir passé kwanga na biso kolongola misisa to finiki yango to tiki yango ata 2 heures de temps, ça dépend ce qu'on attend. To tiki yango ata 2 heures de temps pour amidon ekitana se mai e matalikolo to kubwaka mai wana. Après 2 heures de temps to zongi bomoni. Donc kwanga na biso o toza nango na posa ekiti na se mai e matalikolo et tozo bwaka sikoyo mai oyo. Tozo bwaka mai oyo pona to récupérer kwanga na biso oyo toza nango besoin. Donc c'est ça, na pesi bino option soko za na patience ebele olingi otiki na ngo elembi. Donc awa bomoni kwanga na biso toza nango besoin yangwana tozui saki na biso. Donc maboko nanga eza propre na rincer kaka pour na simbi bassin. Donc avant que ça la biloko na kolia bandeko il faut toujours ko sokola maboko. Et voilà awa sikoyo to tie kwanga na biso na kati ya saki pona etanga mai. Après to koleka na étape mususu ko sala kwanga ezaka na étape ebele bandeko ba o ba sala déjà kwanga ba yebi. Mais yekola o sala kwanga na ndaku eza très bien au lieu de dépenser tout le temps. Eza bien ozo sala na oyo moko surtout so eza na pona koteka te pona kolia kaka eza bien ozo sala na oyo moko soko lingi hein. Donc so lingi c'est ça biso nyos to yekola donc ba option ebele ou eza bien pona bato yo ba fanda place ke kimpuka eza difficile pona bozwa. Donc après na tikaki na nga yango ekiti mai na tikaki yango wana ekiti nango mai et puis ko awa to comme étape na biso pena pona to réaliser kwanga na biso. Donc soki ekiti mai et comme asusu mwa makasi il faut konika ngo otie mwa mai pona elembisa ngo soki eza nango mwa mai e otiki oniki kaka. Mais soki komi makasi obakisi mwa mai pona onika ngo avant to kisango. Avant qu'il y ait une étape où on to komaka ke et ça la makwanga il faut konika yango. Soko niki yango te kwanga na yo ekozala ba mbuma. Donc awa tozo nika yango nanu ya mobesu tozo nika yango. Donc après avoir konika yango oyo eza option mususu eza ba option belé okoki. Donc je crois deux options oko sala oko kangango chonde tina chasser o toki après au panji au kaboli ou bien oko sala bina préférer ki loko eza nango kwanga ebelete na préférer ki nanga na ko sala na option oyo na pona ki nanga option oyo pour kwanga eza nango ebelete. Voilà ozo balola kotika ngo te so sala o kotika ngo option o kotika ngo te parce que so otika ngo na se ko kangama eboti poso donc okoka lisusu te. Donc oza obligé ozala kawana o balola kango kaka po ebota poso na sete option oyo nde yangwana. Donc après avoir bomoni to baloli kwanga na biso komi boye awa sikoyo tozo nika yango to komi vraiment na point oyo to lito sala
kwanga moko wow bino mo bosepela nango bomona ngo kwanga pembe parce que kimpuka yo moko sali kimpuka yo moko réaliser yango e wumeli wana te e fandi wana te ke ponde za ba mpuka ba kimpuka msusu to sombaka e wumeli yo sombi yango boye kwanga ebimi mwindu po e wumeli o lamba kwanga ebimi mwindu kwanga msusu ba kimpuka msusu mona solo pona nini e wumelaki. Mais tolobi te ke ko somba kimpuka te mais okoki ko sala pe yo moko soko koki mais des avantages ezaka ke ozwa kwanga ebele te mais eloko ya kitoko ozolia vraiment na appétit tozo nika kaka kwanga na biso fo nika yango bien tozo bakisa mai pona kwanga na biso za mpe kolemba eza makasi te donc kwanga moko pembe nde tipena kwanga bateke bato bayebi kwanga bateke bayebi kwanga bateke za pembe kaka kwanga bateke za la ka pembe donc pardon kwango na pecha olia donc tonika kwanga na biso tonika ko awa to kabolon pour na to pesa en forme donc bomoni manioko nange za ki mo ebele mais kwanga ebime ebele te dans des avantages nango yango donc to ça pinda kwanga na biso to komi na place to pesa kwanga na biso forme voilà donc kwanga donc to tchango na clean film donc au ça la makasa na makasa mais na préféré ki nanga papier aluminium pour na eza vite fait et puis makasa moso toki si yango mona ndako komi solo pardon donc na préféré ki oyo pour na makasa na moko donc après clean film na zui papier aluminium nanga na tiango makangi bien okanga clean film no bien pour na ekota maite voilà asko na tiango na kacha nzungu na tiango na kacha nzungu boye na ebimika 3 kwanga ebimika 3 kwanga bandeko bela manioko ale ebimika 3 kwanga donc c'est ça et voilà ce qu'on a tima inanga ya moto mai etoki penza donc mai etoki okosa pe ochenjungu no na moto ochema etoki apo yo odindisa kwanga menga na sai nanga beza nango kwanga ebele te donc na linko mi tia mutu pasi te na tokisi nanga mai ya part na ye na supi na tia yango donc na tika kemka 20 minutes lokola kwanga eza nango ebele te na tika nanga ngo ka pendant 20 minutes voilà bomoni kwanga la biso kwanga moko vraiment bandeko botande ebimi pembe est-ce que kwanga boye et puis so posa olia te donc kwanga moko kitoko vraiment donc tala mo ebimi pembe kwanga bateki. Voilà, merci beaucoup bandeko, merci. Abonnez-vous, partagez bandeko oyo baza ba place baza na difficulté ya kosomba kimpuka, bandeko baza na difficulté kosomba kwanga nditi na yebi ke je crois aux États-Unis ou bien en Amérique boye bazalaka na problème bazalaka kwanga eza vraiment cher donc okoso bozana bino na facilité ya manioko osombi manioko osali kimpuka na yo moko na ndako osali kwanga na yo bozolia ekozala kwanga moko kitoko okose déranger te ke kimpuka ya solo kwanga ya solo donc c'est ça, partagez la vidéo, aimez, commentez ekozala malamu tu kuta na mbala ya sima. Bye bye.